debout. Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Applaudissez. Mabunda ye wana keye Président Gilles Mobala mabunda ye yo Bitumba balobi tolongi bokonzi tozalango kozwa bokonzi ezalaka pete te nde lokola tozwi yango tosala nini tobatela liso na bango liso likolo ya liso bamama liso likolo ya liso batata ngai nalobaka otumoli Fati otumoli bamama otumoli Fati otumoli bamama otumoli Fati otumoli bamama yango wana ezali esengo kozala kati na bino tokopesa bino longonya lisusu tobundi tolongi tokoba po mboka oyo ezali ya biso tobatela mukwa ntombolo ngai nalobaka nazali mama na mukishi mama na mukwa ntombolo mama na mutumbula ezali boye tobatela mwana moto oyo asimbimaki abatelaka yango Fati ezali liki oyo toyali na yango tobatela ye atonga mboka bandeko na ngai oyo ya moke ya koloba na bino yango wana lisanga oyo Fati Solution ezali parti politiki te oyo akosepela totamboli totonga mboka tozali bakongole mangwele toyali bongo eyali ya solo bandoki libanda mabunda libanda Dabwe Momba libanda Shadari libanda mama nyonso libanda. IDPS vivant! Sans plus tarder, Tolobatawa, qui est le médiocre, dégage! Qui est le tueur du peuple, dégage! Les lobes à dégager, tout va dégager. Ils sont des Congolais, ma belle ya Congo. Yoka, Kabila qui est pas mbaté. Soko Mona Kabila a qui aéroport. A voyager moyen saté. A qui est Chikafa, moyen saté. Fati Béton. Achela qui est papier. Olingi Kobima, signé papier oui. Nalongo na affaire politique à Congo. Nalongo sur la scène politique. Biloko nyonso na yibaki ya ba Congolais esengeli itikala. Ah. Olingi Obimi. Soko boyi combat eza à guichet fermé to kosila kaka. Ah. Akeboy. Surtout maman na munduki. Tango ayoki keli yoko. Na ba oyo nyonso. Balandi esima Kao debout Makale Kabila lobi mais l'affaire est devenue sérieuse. L'affaire est devenue grave. Nyande Mikomu Kabila lobi ah ouais comme maintenant sauve il peut de assigner document wana na lombango zele fungwa makate sali nini maintenant bamboro nyonso batikali bango na maboko alei la zerugi oh na Monisco oh Tolandi Mokonzi Mboka na discours na ya lobby, j'ai supporté les humiliations et les injures. Mais moto oyo abanda kotinde kabiso to sakana na Mokonzi Mboka. Lelo bofongoli liezela akende. Biso boche biso o balobi omiye bela moto na moto. Aye pasor na ye. Sauve qui peut. Donc ezalaki Fayulu. Mosito na groupe ya bamwilanya. Te bakela kotala Leila Zeroki. IDPS vivant! C'est pour dire que les a bloqué Kadena. Bango tozana bango ao. Bango ne va pas payer pour casser. Bango. Yo comme maintenant mon qui a cour constitutionnel. Cour constitutionnel a compris qui chez na bango na bureau d'agent au moni na assemblée nationale. Parce que là qui chez na Kester Rwanda qui a tika la kaka na état ya maladie. De telle sorte que ceux qui touchent bureau
oyo remplacer Mabunda bazala toujours na listo na kati ya nzungu wana yango wana ko constitutionnel abeti munduki alobi boza wana jusque en nouvel ordre bino nde bokotia bureau ya sika bino nde bokoyamba premier ministre ya sika na gouvernement ya sika bino nde bokovandisa yango tango meme mokonzi ya mboka kala te awo bake déjà vacances mais mokonzi ya mboka akobengisa bango na session extraordinaire bakoya mpo bavote budget bakoya mpo bavandisa bureau wana ya bureau définitif oyo ekoremplace Janine Mabunda wana nde mbata mosusu bazwi mbata mbuta kawo lisusu bazwi yango wana idepese viva bakanisaki baza bato ya mayele mais nzoka nde mayele eza nde bango bakoma bazoba kaka chaque jour fidélité à l'autorité immorale. Bomoni moto mandefu ese koma salite ezobimisa na solo bampu kwa mike bazo ko yakuna oyo ke bavuma bela mutamenga oza mwana ya bilakeli na mayele nyonso botama binango na bakela so otanga ki nyonso na maye de pese viva de pese viva Fatibe Soko Yoki secrétaire général adjoint des Nations Unies, Oyoki Babengiye, le chargé du maintien de la paix. C'est-à-dire la paix devient maintenant un impératif. On est venu imposer la paix au Congo. Professeur Olinga, il y a Oyoki président, Dieu merci à ça, nous savons déjà que FARDC Est Mobimba, puissance de feu. Il y a Kosakanate ou aux autres gens qui naissent ou aux autres gens qui naissent un moumana bana membre balobi to sengi abandon parce que biloko fati beto kotiawa donc to boya aussi là en désordre bango moko ba déposer bango moko au la main c'est-à-dire est nyonso wana so yebisa kibino mon konza ko ki jamais ko kamba union africaine sans que Kenya ait kota na Congo parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Yo koki kokoma mokonzi ya Afrique mobimba o memelaka bato kimia oyo na ndako na yo kimia exacté. La paix commence avec nous bisika to utaka na bandako mais soko uti na ndako oza na kimia te kote nyonso so kende foin exact de fait. Yango no moni au jour d'aujourd'hui Jean-Pierre Lacroix Azawa il est venu imposer la paix. Yango no yoki na maloba mokonzi mboka o école de guerre. Et Benge Rwandais wana tana bazoro na bango. Rwandais wana leli. Rwandais wana leli. Aleli isusu bona couvre-feu. Batikalika kana misu bona ka. Batikalika ka kolela. Matanga na bango ekosela mokolo. Nini? Il ne passe viva. Mokonzi lobeli, maintien de Mokonzi lobeli, école de guerre. France a réagi. États-Unis a réagi. Balobi za solo. Tozo ya kosala mona katia. LDC parce que Fati Beton tozana yo na auto beni partenariat privilégié gagnant il de pese viva yango wana bakoyo kana matoyi na bango moto oyo basakana ki na ye Fati Beton oyo asala ki bango je kizengi moni ndenge mena manza ki bando bi landa na ba discours nyonso elanda nyo mais ya misa to pesa ya Noël pe na bonne année ezali donc c'est pour vous dire que oyo avimbana ki boyo pièce contre pièce yango bokolapa il ne passe viva Fatime nazo chité na likambo ya couvre-feu l'état basakana kana l'état côté ya bande ko nyonso oyo batikali parce que nayoki bazoba banini batikela biso makambo ya bamaladi wana mindele wana bazokufa mpona coronavirus à cause ya masumu na bango natuni bango masumu oyo obandaka nango na ntongo ti mpo oyebi yango sikoyo mondele nde aza na masumu yo liboso na Nzambe tu es saint bakangi minoko ata moko ayangolaki te eloko ya mibale lelo bainfiltre baza na mboka soki l'État azwi responsabilité na ye te ya kobimisa bato wana libanda kokanga bamosusu soki eyindi yo nanga tokotia makolo awa mwana na mwana yango wana toteya bango ignorance eza liwa ya ndambu te ignorance eza liwa ya mobimba alors batala nsima
bazonga bato IDPS viva kombola loboko ganga ba Fatime wekoya tokobanga to tokobangisa voilà Fayulu PPRD babalani oyo mokonza bapine ba oyo batuer ba assassin mais babalani mais sikoyo mutune tunami opposition ya sorte nini bokosala parce que ba oyo boyena afdel obeti li bakuna zero ona bokonzi boyebi ata position ya opposition ki basala kango ndenge nini siko oyo Fayulu azobungisa réseau siko bokosala opposition mondenge nini parce que Fayulu azobanda au vérité des urnes quelques minutes après abosani vérité des urnes o minembwe akoti na balabala abosani minembwe ekomi bapine okona bapine na ngai na kosi ona sana pino aw siko oyo réseau ezokima ba oyo batuwe siko opposition bakosala na mboka awa eza opposition nini yango wana Fachi aza dessus parce que dans le discours l'année passée sur l'état de la nation, à Sengaki que j'aimerais avoir une opposition responsable. Oh, que ceux qui bateau critiquent, mais si pour les lots, est-ce que l'opposition responsable est Ezali? Nous avons pas mal les ventriotes, à la recherche du pain. Les lots, Steve Chivuata. Azo fait ton manga na ye. Steve Chivuata azo fait ton manga na ye. Abana kolukanine. Le lokola azu ya manga na monoko tasalini. Bona lelo abu